Bana mama. Nalobi boye bana mama. Nzombe. Lobby les trois, hein, biso na Liège. Nalobi boye. Nabandi pour comprendre que Kinshasa wana c'est dirigé par les Gaulois. Oui, oui, oui. Gaulois Gladiator. Je crois que bozo mona bino moko ndenge soi-disant international. Azui mama na code de 16e suni. Bachana mwamba. Soi-disant international, azui mama na code de 16 na report Angili. Tout ça, c'est qu'on a dit. Yo soi-disant, yonde, oleki baninga. Si qu'on a Kinshasa, il y a 30 personnes wana o ezaka entourage na yo mabete. Na tunaka 30 personnes wana o ezaka entourage na yo mabete. Et au te abino na kosalika. Omoni kosalika obo sali pendant des années. Le temps là, et les cara les soute. Et les cara les soute kosalika wana. Tout le monde ont déjà compris, ont bien compris que ces mecs na Kinshasa ils ne pèsent pas. Tout le monde a déjà compris que na Katsa Kinshasa ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas du tout. Donc il est vraiment na kini apesaka na yete. Apesaka na yete. Oui, 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 maman je dis que bosso apesaka te. Nathalie Aéroport. Ce qu'on a cani si tant fait rigola, a outaka prison tant a quitté na kata kini. Oh my goodness. Oh mon Dieu, je me rappelle encore de ça, c'est comme si c'était hier. Je me rappelle encore de ça, c'est comme si c'était hier. Façon Aéroport était inondé. Façon les peuples congolais bayaka ko yamba faire. Ah non. Ce n'est que normal hein. Ba wario, ce n'est que normal. Les leaders na bino. A comment betane ba concert ya ofele? Oui. Oui, ba concert ya ofele. Nalesaka musique te. Nalesaka musique te. Omoni nga nalesaka musique te. Nga nalesaka musique te. Nga nalesaka musique te. Ya siko 3 concerts ya ofele to sali ndeni. Liko nango ba rejeté na public. Oui, on l'a rejeté. Kinshasa rejeté. On doit pas se mentir. Nanga na bino to moni. Glody. Yango bozara toujours na mauvais côté ya histoire. Bateau y empire du mal ko bandeko na ngai. Na ndenga mabete. Ils sont toujours dans les mauvais côtés de l'histoire. J'ai jamais vu ça. Non na mona yango te. Siko awa 30 personnes. Oyo bango bazu ba pire petit na bango ba ye na bango na aéroport. Peuple congolais est rejeté. Le rôle est lambo et toboka toboka. Ya ya kaka. Na niveau ba rejeter les mabete. Na tout na kana niveau ba boaki seleli. Na report Angili. Na niveau mazu o abenga make refoulade dans ton propre pays. Peuple congolais ba calculer été. Et au te abino. Na bi succès so ki kasongo, so succès so kasongo. Yo za ba conseil au pesa ba goloate. Yo peut ça faire rigoler conseil ni on connaît très bien. Na ebité bagola mususu mutu baye barayo te bien. Nga na yebi yo tellement bien que yo za la mutu empire du mal. Je connais ça. Moi je connais. Net singabo na yebi na ngango. Ozo yo ça fait rigolo et sopi yo moni ko beta wana na stade wana sopi na bi o ya bino oti ko sala enlever les rideaux kuna. Enlever les rideaux o mutu na bino to sala na Paris Saint-Germain. Pour na yo wana ndeza bien. Regarde-moi, c'est jaloux. Si c'est qu'à son silama, hein, frérot. Et silama avec tous les respects. Que on peut s'en défalir na bino conseil. Oh, y'a kende ko prester na Paris Saint-Germain. Bande konangai. Stade vide. Banani ba joueur nyon so bazaki na Élysée. Il était tout seul là-bas. Avec les sièges. Avec les sièges. Ba ki te tale kabo yokai. Moudansa. Yokai. Akomi. Mudansa. Ki mudansa. C'est que son copé ça qui mudansa na bino. Wa kinde ko sali la batuba. Na ebita ngaka bina sa mina. Waka waka. Nando mituna. Ezaki waka waka. Wa bando bina. Pour je ne comprenais pas en fait cette danse là. C'est que son a conseil monté. Yo pe ça faire. Exacté. On connaît tellement bien net singabo.
nayebi tellement bien que ozala bino ba wario donc bosilama l'importé saka que Kinshasa est rejeté tosali ndeni. Oui, Kinshasa est rejeté maman Angélique Mbosso ngengo seki qui ne rejeté ye alinga ke bayambe lokola feri alinga ke batu bayebele pafuni ya rejet ya musuni azi code 16 code 16 azi code 16 ya aéroport bagola pe boami te mabe. Est-ce qu'on peut faire ça bino moko vraiment azwi rejet ya musuni na aéroport ye wana na batu na ye bazwi batalani ekote ya bino bandeko nanga biso nso lobi le 3 biso kabwe lobi le 3 kabwe le 3 lobi biso kabwe na stade de Liège oui na vrai mi-temps eza lever les rideaux te succès ka son vrai mi-temps c'est ne pas lever les rideaux biso lobi kabwe na stade de Liège. Na stade de Liège kabwe bandeko lobi kabwe lobi kutu na wayoka mote lobi kabwe stade de Liège here I come stade de Liège here we come ya c'est ça qu'il s'agit n'importe quoi grâce Dieu j'adore voyons peut c'est biso conseil bino mbozaki humilié à lever les rideaux diko na ba journaliste ba français ba yebi ete bandeko mabete ba yebi ete ba journaliste ba français Nathalie Nabi regarde-moi ça telanga bato ba yebi même pas wana ba olobela on te c'est ka son que ba journaliste ba français ba humilié fallait en direct wana yo olobela ngote yo conseiller de faire que te faire au monia il faut boire qui ça iso sopa là mon frère silama mon frère est-ce que c'est clair silama vraiment silama pour wana comment des half time show oui wana des malheureux dans half time show oui c'est ça il y a Super Bowl moi half time show il y a Super Bowl en Amérique nde oyo frigo la osala lobby donc bo silama na yebi ki mitema ezo soit pour bino nde boluka ki yango mais ba pesi bino yango te po oyemba nini monsieur waka akomi kuna boy etikala ka mukia koma waka ngabi nzambe fali abineli biso waka mabete. Damn nigga you are weak. MC Water in Coco. Now so this nigga is weak smoky is weak. Docteur Nefeti 36. Give me the injection. Des gros bisous à vous, Arlène Wanga, Ngengo Seke, Rondo Kid Maman Abrinela, Miad Manzia, Beijinhos, Namoni Lissous, mon vieux sous-marin chou, Yaïbara chou, Yaya de moi-même. Papa Roger, bête langa bayuma wana di papa Bike, viens en amour ya bogar, mande fois pembe. Et c'est ça qu'il s'agit, papa Jean-Jacques, va bordir en douceur, en français. Des gros bisous à vous la famille. Florine la Parisienne, l'antillaise parmi les Congolaises. Quelle différence! C'est ça qu'il s'agit. Des gros bisous. On se voit à tout à l'heure dans les lives. Nakena ko dende la père Mwandam. Boy bikak. Se passer à ma bord. Nakena dende la non père Mwandam. On a dende la yenan. Nakena ko tike na on a dende le na Mwandam. Bisali moi jar. No mukaboyebi. Quinoise à 100%. Donc c'est ça qu'il s'agit. Des gros bisous. Bye.